Noëlla TV. Abonnez-vous massivement. Yassika Noëlla TV eyeli biso makambo ya kolamba elubu. Yo ndeko mwasi oyebi kolamba te, koyoka soni te, kota epa Noëlla TV okoyekola kolamba. Mama Noëlla alambaka nyonso, okokuta pondu, soso, misi, ntaba, misili, ngulu, mikungu. Alambaka mpe pakasa. Mamae bosabone epandeko na biso Noëlla TV. Epwa Noëlla TV nzungu ezotoko seko toko. Bonjour, bonsoir la famille. Ndeko na bino moninga na bino aye kozonga pona kolakisa bino recette à lelo. Vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Avant tout, nzambe na biso azali mokonzi yende mutu azobatela biso. Il faut topesa déjà mbote ebele. Alors, recette na biso à lelo ezali nazolamba mikila ngombe. Mikila ngombe na biso yango na sina tie na nzungu yango la famille na sina sukoli yango propre yango. Après na mikila na biso naza na tomate na biso yango yo. Aye na biso pe yango eza a yango yo na feuille na biso. Matungulu pe yango tokati. Après toza pe na gem na biso pe yango na niki. Après toza pe na tomate na biso yango yo. Ouais. Voilà. Toza pe na bouillon na biso tokotia yango yo pona bœuf yango ya ngombe. Nakanisi boyebi yango bino nyonso bepice na biso yango yo. Bepice na biso mosusu yango yo. Ouais. Voilà. Bomoni yango. Voilà, mafuta pe yango yo. Ouais, tokotia mo mafuta na biso moke quand même ezala pe na mafuta déjà ebele yango yo. Ale ndembi na biso pe yango yo tosi toti a nyonso tozolamba. OK. La famille mikila na biso tokolia yango na nini toza na légume na biso. Légume na biso alelo tozosala matembele. Botala matembele na biso ya vert kitoko hein. Matembele ya vert vraiment botala kitoko. Nazosala matembele na biso. Na matembele na ngai na kotia mbisi ya kokauka na kati. Mbisi ya kokauka pe yango na sina sali yango déjà na kotia yango na kati ya matembele na biso. Yango na pilipili ya vert. Na kotia na pilipili ya vert na kati ya matembele na biso. Yango siko na akata yango pona tia yango na nzungu. Eza légume na biso tokolela. Tokolela yango mikila na biso. La famille nalingi na kalinga tomate na ngai pona kotia na kati ya mikila na biso. Normalement mikila na biso nazotokisa yango kaka na mai oyo na sukolaki yango wana eza na kotoka. Donc nakokalinga yango susu te na mafuta ke natia na mafuta na kalinga. Ba mosusu pe bakalingaka bongo me ngai nazolamba ngo d'abord na mai nango wana mai wana soki ekauki na bandi kokalinga ngo kaka na mai wana. Après nazosala sauce na ngai ya tomate na matungulu à part. Soki ebeli nde nasangisi na kati ya mikila na biso. Matembele na biso pe yango yo natie yango na moto donc natiki yango nanu etoka nanu soki ekiti na nzungu. Après nazwi ba matungulu na ngai biloko na ngai nyonso natie mbala moko na kokalinga tomate te o ba matungulu non na kotia nyonso ka bongo ebeli nango nyonso ensemble. Yango nazalaka mpona lakisa bino ndenge na kosala sikoyo nalingi nasala nakalinga matungulu na nga.
Voilà, sikoyo nazofungola tomate na nga oyo ya linzanza mpona bakisa. Donc moto na moto azala na ndenge na ye ya kolamba. Mosusu alingaka akalingi yango soki atokisi yango bongo après atia yango susu na ikalinga ya mafuta abandi kokalinga yango susu. Bon deja ndenge na kosala na boye na kati ya nzungu ekalingama nango deja bien. Inutile de yalaka etia yango susu na mafuta o ekomaka mafuta me na kosala yango ebela na ndenge ya bien bokomona bokosepela yango mpe. La famille sikoyo tozotia épice na biso na kati ya nyama na biso na kati ya mikila na biso. Naza na besoin ya lutu oyo mpona zwa mesure. Omoni mesure oyo nga naza kotia otali mesure yango oyo nazotia. Après nazozwa mpe susu oyo yango oyo nazotia mpe mesure moko mpe yango oyo la famille. Mais voilà so natie sikoyo matembele na biso ekiti. Nazotia mbisi na biso makambo nyonso mpona kanga yango mofinu. Mbisi na biso yango oyo tokotia na matembele na biso yango oyo totie. Opipi na biso mpe totie pembeni. Akopasola te naatia mpe deja matungulu po ebela nango mbala moko ensemble. Voilà natie oyo sikoyo eza jamjam na biso yango oyo nga nalinga te jamjam ezanga na biloko na nga. Soki botire attention bie biloko na nga nyonso nalambaka nalingaka te jamjam ezanga. Nalingaka te ezanga na biloko. Nakozangisa matungulu me jamjam te mpo yango ezalaka kisi mpe ya monene mpona sante na biso. Oyo matungulu na biso naza na kosala na tomate na biso na okalinga. Ndenge natie deja boye naka yango mofinu etoka bien. Nakanisa mafuta ekoki te funa bakisa ndambo tellement tomate na matungulu eza mwa ebele po ekalingama bien. Na okalinga yango po ekalingama bien il faut kobakisa mwa mafuta. Toza wa moi eza makasi vraiment mulunge moko moi eza makasi. Soki na sisi olaba boye tozokende kutu park na bana bakende kosaka na libanda po moi eleki makasi na kati ya ndako moye bofanda eza te. Biloko nazolamba boye ezali mpona 4 personnes bakolia. Eza mpona 4 personnes. Eza mpona 4 personnes. Totala biloko na biso misuni na biso tobalusa yango mwa moke parceke mai deja ebandi kokauka na kati. Sikoyo fo tobalusa yango mpo tobanda kokalinga yango kaka na lutu tobalusa mpo tokalinga yango ekalingama nanu. Voilà. Biloko na lamba eza mpona 4 personnes.
eza mpona 4 personnes baolia wana kuna matembele na biso mpe eza na kopela nango mpe la famille botala misuni biloko na biso misuni na biso etape ekomeli nakanisi mai nyonso esili esi ekauki nazokalinga sikoyo na mafuta nango moko mpe esi ebimi ekauka deja sikoyo nalingi natia sikoyo matungulu na biso na kati la famille botala yango oyo mai nyonso esi ekauki yango oyo nasi nakalingi yango deja na kati ya mai nango esilaki deja sikoyo natia matungulu na biso nga nakalingaki na tomate mpo natia mai sikoyo ebela okoto oyo ezali matembele na biso mpe yango natina tie biloko nyonso eza na kotoka donc nazokanga mofinuku nango te sinon couleur nyonso vert esila mais natika kala kofungola bongo yango oyo eza na kotoka sikoyo nazotia matungulu na biso na kati famille botala biloko na biso tokomi na suka ya video na biso botala ndenge resultat ya biloko na biso ebimi botala mikila na biso kitoko ya la famille botala mikila na biso ndenge ebeli botala sauce oyo matembele na biso mpe yango matembele na biso yango mpe ebeli omoni la famille wow sikoyo apeti na kolia nano eza te mpo deja toliaki deja tokolia nde après omoni ndenge tobandaki ti tokomi na suka video na biso nakanisi la famille biso nyonso tomoni yango botali yango oyo vraiment napesi bino merci balandi ya noela nyonso bakolanda video na biso ebandeli ti suka vraiment napesi bino babizu bino nyonso babone na nga na bao baza babone na nga te nabengi bino na kombo na yesu boya kosabone na noela tv bokozala jamais dessus na video na nga vraiment bosabone bopartage boaime esala nga bienga moninga na bino ndeko na bino nyonso mpo na bino vraiment soki baplace bomoni ke nalobi mabe bolimbisa ngai baplace oyo bomoni ke mpe nasalaki erreur place oyo osalaki eza yango te bolimbisa mpe bosala ta commentaire na se ya video na kotanga na kozongisela bino mpe réponse vraiment la famille tobebana te toza bandeko toza famille toza bacongolais toza bandeko vraiment napesi bino vraiment bino nyonso au revoir ba weekend na malamu na kombo na Yesu. Article code mena bino femme un homme il sauve le roi du rire. Na yimike busanga nga makambo bere oh article na bisu sekisa bisu salela bisu bui salela nga video anniversaire bui na bui na sala busepela mais izali mbalali busu ngape article na bino na senga bino iloko moko so bulinga kusala yango ikusala vraiment bien pa na ngai ikusepelisa nga article na bino na senga bino nyonso bosabone na scène oyo ezali kaka moko Noela TV. Noela TV izali scène na biso oyo biso nyonso tulandaka pa kese makambo ya bien ilekaka kuna na Noela TV. Instagram Noela TV, Facebook Noela TV, YouTube ata uringo pa kotelaka te so tekanisa kaka YouTube Noela TV. Ukuti mbala mako ukumuna ba théâtre, ba musique, ba makamu nyonso ba émotion ya bien o bino bulingaka. Ya ngai femme no misobe na tindi bino pa musute na Noela TV. Soko na banu ta Noela TV. Naza mona ke buza utaya.